La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bande onanga tolobela likamba succès babota maranango succès ezala lelo moya chance. Pourquoi tolobi bongo lelo internet e kaboli Jérémie Chabani na mabidi lelo bakabwani Chabani na mabidi internet e bimisi ba maramobo ke Jérémie Chabani na mabidi bakabwani en tout cas lelo vraiment il faut tolobela na vérité et loko nini e kaboli bango et pourquoi kaka bakabwana. Tomona ramabidi to banda komona e beaucoup plus na Jérémie Chabani to banda omona bango mingi bango mibale après mabidi kobela mbasu maladi ya ute kozala nango wana o ningisa ki internet makasi so bo remarquer na photo na e bomona ke banda bela ti lelo santé na ezonga e bien te alors kobela ya mabidi kozonga ya mabidi na internet bango bena Jérémie Chabani courir les calsute bande onanga makambo za talebele makambo eza ebele o lelo tolo belango awa na Irsil Botelwa TV. Alors ndeko okoti mba liboso na chaîne na biso, en tout cas bienvenue chez Irsil Botelwa TV. So eza mbala no ya liboso o visiter biso ndeko nanga abonnez-vous. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tant que s'abonner, cliquez cloche ya notification pour que mbala sima tant to ba analyse na biso ekomelo esika nyoso okozala. Donc, cliquez cloche de notification pour rien rater. Pour rater le comment côté a na Irsil Botelwa TV. Alors, cliquez cloche ya notification. Et ça, koinda quand ba comédien de bomuna ba comédien ba zanga kama kambute. Kola la kola mukalelo yo kaka likambo. La la muki lobi kuna likambo. La muki kuna lisusu likambo. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Bela Maxi Bien-être eza produit oyo e kosunga bato ebele. Maxi Bien-être eza produit oyo e kolongola bato ebele na maladi. Ndeko nanga obela maladi moko oyo koma chronique e umeli na nzoto. En tout cas meka Maxi Bien-être okozala desite ezo sokola nzoto nyoso ezo longola maladi tout na nzoto. Oh, eza maladi babengi na kombo nini. Oh, maladi esenga aka okende opération. En tout cas, Maxi Bien-être ezo sokola ba nzoto na maladi tout. Et puis ezo sokola ba mama, ezo sokola ba papa, ezo zongisa vraiment ba système normal. Donc mama oza kasus na posa nzoto te Maxi Bien-être eza wana. Papa oza kana bolembo nzoto o kokakalisu makambute. Donc Maxi Bien-être eza wana pona batu nyoso. Eza kaka na $35 carton mobimba obo moni wana. Alors ndeko nanga commander Maxi Bien-être kozongisa obo pikiri bobo kundu bwa nzoto bwayo. Commander vraiment Maxi Bien-être et osala yo kitoko makasi. Bandeko topesi bino bonjour, bonsoir wana boyebi et dépendara na air okolanda biso chez Irsil Botelwa TV tolobara toujours bonjour, bonsoir et zo dépendre na air oyo okolanda biso. En tout cas toye kolobela likambu oyo ya Jérémie Chabani na mabidi.
tomonaki Aminata son père alekaka na TV tango mobali na ye azalaki na maladi tango babwakelaka ye mbasu wana babwakelaka ye na sima na niveau fwenge tomonaka ye alekaka na nini on internet ayaka koloba ke babwakelaki mobali na ye mbasu me mutu o asungaki ye kaka na maladi wana ezalaki kaka nani Jérémie Chabani alobaki yango pe ke na batu nyonso o a théâtre na batu nyonso so lelo ba na problème na ndako na bango mutu liboso ba bengaka ezaka Jérémie Chabani alobaki yango bien mutu liboso o bango ba bengaka ezala kaka Jérémie Chabani alobaki yango très bien na batu nyonso ata ba na problème Jérémie Chabani nde a soutenaka bango na makambu nyonso alors bandeko nanga esali ndenge nini po ba bebana nini elekaki po ba bebana nini elekaki po ba koma boye tomoni Jérémie Chabani amemi batu na poto tomoni Jérémie Chabani amemi batu na poto me atikali komema mabidité problème ango eza nini bandeko problème ango elekaki nini eza nini car nde boyebi internet ebombaka nango makambo te na relation o mabidi azalaki nango na relation o mabidi azalaki nango na papa na biso Jérémie Chabani akokaki komema ekiri nyonso na Dubai te po atika mabidi tomonaka bagag mabidi alongwa na batéâtre akota na gag même Aminata alongwa na batéâtre akota na gag lelo so Aminata akota na bagag eza grâce il y a Jérémie Chabani lelo soki mabidi akota na ya komane muta bagag eza grâce ya Jérémie Chabani bango moko bazaka na bango osala théâtre Aminata azalaki osala théâtre Aminata son père azalaki osala théâtre mais grâce ya Jérémie Chabani balongwe na ba théâtre bango nyonso bakoti na bango na bagag po bagag efutaka makasi yana batu musu bayebi mama bagag te me bagag efutaka makasi yango bomoni Jérémie Chabani lelo akomi o akomi bomoni Jérémie Chabani lelo akomi o akomi Jérémie Chabani lelo azaki boete metandenga akomi ka bagag nde bagago basalaka nde efutiye mais Congolais comme alingaka batu bazala ensemble te Congolais alingaka union te Congolais alingaka te batu bazala ensemble Jérémie Chabani azalaki ensemble na mabidi bazalaki kaka bango mibale basalaki amitié moko profond bazalaki na amitié moko ezalaki vraiment profond mais na moya lelo bakabwani selon ba rumeur internet toyoka na internet makambezo bimebele ke na moya lelo bazali sous ensemble te bakabwani et ça la rapasi et ça la ka vraiment pasi pona ba comédien na biso eloko to remarquer na monde da comédie eza kaka so bosangani 2 ou 3 personnes bokomi na bino mwa ba camarades surtout mingi so bosangani ka 2 personnes bokomi koyoka na bien bokomi ba camarades bokomi kosala musala na bino ensemble o koto aza leader azosunga o koto o mona kaka kisongi e okota na bango ba comédien pour que bokabwana eloko ane komi mingi na ba comédien Jérémie Chabani avaza la soki na katuzo azaki nanu mingi na mabidi en tout cas tous les gags ya Jérémie akala so koti omona mabidi de mabidi bande kozanga te mabidi Aminata Fanny Katalea bazaki batumo o babande kozanga te mais eza tozoyeba te problème ango eza nini oyo komeli Jérémie Chabani pour que a isoler mabidi na makambu nyonso pour que abwa kisaye na makambu nyonso ba weleli nini jusqu'à présent l'internet ezoyeba na te to koma mona mabidi comme sala moi ba gag na ye moi ba ventir na moi bana mo boye ba comédien mo boye o kutu ba yeba ni atate akomosala bagagi na bana moko boye o bayebani atate bana moko mikie bayebani atate ba mutuna makolo bayebani te aosa bagagi moko o bayebani te o kotala mabidi na parcours na ye mabidi a comédien moko abimi vraiment makasi te na internet ba mabidi baba comédien moko o basali penza kombo te
asali penza kombo te mais kotala ba Jérémie Shabani bato mo basali kombo makasi na internet. Jérémie atombolaki mabidi makasi, atombolaki ye, atombolaki muninga. Pourquoi? Jérémie abimel non na ndengene ana pawa na ndengene ana succès na ndengene kande na sebino ne bande l'émission nanga succès babota maranango mutu musa kozala abota mina succès te ato force succès zwanzoto te mais na batu musu abota made asada na makila succès abota made ana succès do elo so sala et ezoko avancer azo tande ti Jérémie Shabani lelo koma na ba fan ebele. Jérémie de l'oba comment benga et partout comme pas ke poto ya ke braza zongi ya ke bwe akomi ayebani mbala moko makasi sko batu loko ba Jérémie soko travailler ndeti pembe na mabidi to batu loko mabidi apusani o travailler pembe na Jérémie eza pe pour na visibilité ya mabidi azaki na beaucoup plus visibilité tango longwe na ba théâtre ayeko kota na ba gag tango alongwe pana ba théâtre normal ayeko kota na bagaki ndesika o ya koma kipenza visible na batu nyonso koma na visibilité batu pe bakoma ko lingai meka pamba ka boeto yebite Jérémie meka kotala penza zongisa mabidi pembeni na yo doka pamba boe patolo ba Jérémie meka otala zongisa mabidi pembeni na yo po mabidi aza mutu moko to lingaye mingi to lingie mingi pe na pembeni na yo aza garçon moko soko talienne longo so monake amour sincère na Jérémie Shabani bazaki vraiment na bolingo moko o tokolo ba pena amour sincère alors ka boe sibitima boko ka bona ka boe te pamba kabwe boko kabwana te na ebite nani o akota kisongi na monde ba comédien nani o ayena kisongi nani o akoti bena kati na bino pour que bo kabwana en tout cas ezaki tokote to dukana moya ozongsa no sila na Bellevue to dukana moya ozongsa bango basangana bino pe subo kabwana lelo to bandoza ka ba comédie o koto dengambo o koto deka bo bando to bandoza la ka boye jusqu'à quand ti wapi ba comédie bo bandoza la ka ba deka ti wapi tolo bela likambango na ba pasteur ndeng moko tolo bela likambango na ba comédien karaboy tolo bela likambango na ba musicien eza nini ekomi nini bandeko ekomi nini eza kitoko te eza vraiment kitoko te ba comédien ba ke Jérémie amemi ba comédien belé na poto to sepeli to moni ba fani katale to moni kuna batu musu okuta pusani ne ka page Jérémie kalate et na batu musu ba pusani ne ba ka page Jérémie Shabani kalate mais mutoloka mabidi azala kala na Jérémie Shabani abanda kala tangu Jérémie Shabani azano na succès te na bagagi na ye ba banda kana ba mabidi wana. Mais après ka malade ya mabidi babwa kele mbasu après retour à mabidi na monde à théâtre na Jérémie bayoka na kalisute boye bisa biso eloko nini obo wela na bino mibale boye bisa biso eloko nini o eleka na kati wana obo okoko bongisa te Jérémie boye bisa biso eloko nini o eleka kina kati wana eloko nini o eleka kina kati mabidi koma opesa nga mawa so na monye na koma oyoka mawa na koma omona koyoka mawa so na monye santé sila ye banda kaka utaki obwakela ke mbaso makasi wana ti lelo santé ezalaka lisu mabidi aza lisu na santé te so koti na TikTok na ye koma mabidi na TikTok tala ba video na ya liboso tala na ba video na ya mibale mabidi santé silie makasi eye banate eske ezaka kambasuka o babwakela kiye nde salie bongo to na sima nango maladi mususu ebomba mezali to na sima nango maladi mususu ebomba maki ezali poko tala pena ndenge santé sili na mawa na koma oyokele na mawa na otala ba video zo sala akoma sala ba video na ba gag mona bana moko mikie omona ke elaksa muto azo forcer malgré azo forcer mais ezo simbate elaksa pena ke ezo simbate.
Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. omona pena ke ao forcer mais esimba te soki ke lelo Jérémie Chaba na mabidi bana problème moko te ebongo Aminata est-ce que Jérémie koko voyager pena ke atiki Aminata Jérémie koko mema bafani katale atiki Aminata donc elakisa ke eloko moko etambola bien te eza na kati elakisa ke moi ki songi mo ekotaki moi ba problème moko ebimaki kala te ba audio ko bima kaka nde makambo komo bima na internet bende bat ba komo commander bat ba komo loba kala te boyo kaka ba audio ebimi mais ba comédien na biso basala bino ndeni oboko ka kovanda ensemble te même pendant 4 5 ans 6 ans bokoka kosala ba relation monte ke o ba amitié mo bo vendre ensemble bo demeurer ensemble ezalaka toujours des conflits toujours kaka ba conflit inutile toujours kaka ba problème et à qui to côté moi mobalo autaki na maladi mokili mobimbe yokela kiema to éviter problème ango batie ki songi po bango na bango batie ki songi bomoni lo de best nda ke kotia ki songi pas si la bisa lupo na linda bomoni bino moko de best ke tia ki songi ke koyo ki seba audio ke wa loba ki bo sala ki bo or soki de best wana sisa ki ngo bango mi bale ba yoka na apekisi linda ko sala subo ete ko loba subo ete leki bango mi bale lingo leka mais memi ki songi pourquoi parce que alinga ba boya muninga ba lingande ye alinga ba abandonner muninga ba tika muninga me ba lingande ye eza ndermo ona ki songi ekoma lelo na mamba ba théâtre na biso opo ba ina muninga ok bo sala ngo ndengeni pe bo sala ngo pourquoi oluka bayi na muninga oke ko mema ba fausse information o lobi okosi lobi ba information moka lukuta po bayi na muninga balinga yo e kitoko te makambo salaka po bayi na muninga po balinga yo o lobi mabe ya muninga eza kitoko te Isa bien te. Jérémie Chaba ni contrôler entourage na yo. So eza ke mabidina Aminata nde babanda ki yo mabe là ça va. Mais oza patron, oza boss, oza chef, yo za lokwa chef na bango ko pesa punition pe l'équipe ozongisi bango pene na yo ba continuer musala. Po musala nde esunga bango. Musala na onde esunga bango yo za lokwa papa na bango tango osala ofuta bango zo lokwa papa na bango. Toyoka Aminata na émission lobango. Aminata reconnaîtra ngwa lobango. Que Jérémie a le quoi papa na bango sans Jérémie ma wa plein aloba kiango aloba ngwa machaba mota bimisa ngo penza alobi que Jérémie a le quoi papa na biso likambo se komi na ndaku na nga na 12h juste na 12h01 il faut Jérémie Chaba na yo kango siko ambiance wana esengo wana amitié wana obozaki nango ezali sute eke wapi amitié wana obozaki nango bosilisi yango kabwe boluki bosilisa ka amitié na bino bolikola balobaki basalaki bazongisaki ekendaki ezongi eya kitoko te bino bato boya kotiaka basongi na bavi ya baninga otie songi na vi ya muninga esika muninga oganye mwa 10 francs esika muninga ozwa mwa lipe esika muninga ozwa mwa bombo esika muninga ozwa mwa ya koliela esika muninga ozwa mwa sukali yo ke otie kisongi pe bayina muninga balinga yo eya kitoko te en tout cas Jérémie Chaba ni tosenga kaka ozongisa mabidi vraiment pembeno soki likambo ezali bobongisa soki vraiment likambo ezali bobongisa la miable esili ba comédie bokamisa ngande bozaka makambo mipiku na mitema kande liwango ezoya kezolobaka nango tebwe kande bat bakomo kufa ka alalaki alamuki ta alalibo ake libela liwe zoyi ezolaka te ezoloba te bokamusanga so bozaka na makambo bato na mitema ebele
boza famille bobandaki ensemble bobandi na muninga soki mabe ezali bobongisi ke makambo yaka na internet boye eya kitoko te eza vraiment kitoko te. En tout cas Jérémie Chabani soki problème ezali na mabidi bobongisa to mona bino ensemble to mona bino na bagagi na bino to sepela o moto sepela ko mona bino na bagagi na bino ensemble ezalaka bien ke ba mona o koto tie koma ya ba jeton pour pas na bino tout est possible ndenge komi ka ya o koto ti bo mona ka ekompe ya ba jeton ekompe ya ba jeton ekompe asala kibo toza posa te bobimisa ba secret toza na posa te koma oya asalanga bo mais o congolais et o baba fan na bino ba nango besoin ezaka bozonga nde bozalaki. Et si to baye ba conflit ya bata ba théâtre to baye déjà ba conflit na bino to baye na biso déjà donc bozonga kaka nde bozalaki e ozamala mingi to sepela komona koto omoni mabidi to sepela tango tala bagago ye koto omoni Aminata oye koto omoni Yamado oye koto omoni Karine ezaka kitoko eza bien tant totala oye koto omoni entel oye koto omoni entel mais eza mabe tango bokabona tango to oya koto na place omona ndeko na oyo omoni oyo te omoni mutu mususu eza kitoko te eya kitoko te. Katuzo soki Katuzo aye na pembeni ya Jérémie Chabani tokoma mona ka Jérémie na Katuzo tokoma mona ka Jérémie na Katuzo bino bato boyaka pe pembeni ya batu yeba ke tango babengi yo pembeni ya mutu babengi yo pembeni ya mutu po o porter o memele un plus babengi yo pembeni ya mutu te po yo oya kotia makambo na ndenge na yo po yo oya kosala ke bayina mutu balinga kaka yo eza kitoko te. Affaire wana yango to mona ngo mingi na ba comédien na biso ba benga muninga ba bengi yo pembeni ya mutu yo ye pembeni ya muninga wana okomi ko luka ko kosela baninga musuma kambo ba yina muninga balinga nde yo eya kitoko te. Vraiment merci beaucoup na bato bolanda Irsil Botelwa TV merci na bino esika nyonso bozali nzamba lola apambola bino. Alors toyaki toyelaki bino kaka likambo oyo poza likambo moko ezo déranger biso yango vraiment toyaki nango liboso na bino. Jérémie Chabani toza na posa to mona relation na yo na mabidi ezonga en donc je disais naza toza vraiment na posa to mona rabino ensemble et non to mona kaka koto ba conflit inutile koto alobaki koto azongisaki ezap kitoko te toza vraiment na posa to mona rabino toujours ensemble et ozala malamu mingi. Merci na bandeko bo soutenir biso na ba commentaire na ba j'aime na ba partage na bino nzamba lola a pambola bino wana toyaki penza liboso na bino pona koya kosala analyse oyo kolakisa bino likambu nini o ezoleka epa ya Jérémie Chabani na papa na biso mabidi. Alors bandeko na ngai merci beaucoup sur zambala liboso continue Irsil Botelwa TV partagez émission s'il vous plaît tango koti otali partagez na Facebook partagez na WhatsApp partagez partout nzambalola ako pambola bino wananga na bino tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite ndeko na ko bosa na tango s'abonner cliquez cloche ya notification pour que prochainement tango tokotia ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso oyo oko zala tokutani à la prochaine occasion bisous bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia.
ya pete.